Merci beaucoup les amoureux de Bibiche Mbombo. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. N'ayez que vous avez belé. Vous avez vraiment ébélé kolandangai. N'ayez que mingi balobaka. Bibiche Ngo alaksake longité. Et ça la karaba audio. Merci beaucoup. La confiance au bozo pesabiso. Voilà, chaîne Abino Bibiche Mbombo officiel. Et ça vraiment chaîne Moko. Tout le sujet est belé, vraiment actualité, musique, politique, en tout cas, tout le vraiment sujet est belé. Merci d'abord d'abonner na ngai, banda to banda na bango vraiment abonner na ngai liposo. Merci beaucoup. Landa kangaka tilelo na sengi bino vraiment merci yamingi. Et puis continuer na ko s'abonner. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment. Beau commentaire vraiment et ça la biso vraiment kitoko. Beau like pe beau partage ka ba vidéo na biso et copier sa biso lisusu courage ya ko travailler ya ko lukela rabino ba news. Voilà. Na Bibiche Mbombo officiel na yeli bino émission ya sika. Émission comme on savoir plus. La émission Oyo, eza émission moko il y a bien, je vous assure, beaucoup s'y retrouver. Dans cette émission, on doit aborder vraiment le sujet ébélé. Le sujet ébélé, na savoir plus. Et ça juste, comme ça, un plus, là-bas, on va y éviter. On peut y éviter. En fait, comme ça, un plus, là-bas, on va y éviter. On peut y éviter. Et ça, qu'on apprendre. Donc, aborder le sujet ébélé. Na makambo bolingo, na makambo ya société, na makambo ya spiritualité et tout, knowledge, tutoriel, ba biloko ebele en tout cas. On a dévoilé en ôté, mais au fur et à mesure tout ça évoluer, beaucoup monde a vraiment sujet wana to ko aborder on a bino, on enseigne bino bo like, bo commenter, to partager et comme ça la biso bien, et qu'on peut ça biso vraiment courage. Botali ba pub tina suka. Vous partagez, vos commentaires, et surtout, vous like cette émission Etalama. Merci beaucoup de la confiance que vous avez. Tant Nabino, je sais que ça vraiment apprécié et pas Nangai Bibiche Mbombo officiel, votre humble servante. Voilà. Lelo, naï maman, on a sujet Oyo Tokolobela. Mais avant, Nasala pub moko boye, moi annonce moko amouké concernant émission Oyo Savoir Plus. Il y a de cela 3 mois passés, si je ne me trompe pas. 3 mois passés, mais tellement abonné baza mouké, tout ça qui paye moi temps et belé pour servir bino, un mois abonné bakita qui visibilité ça qui moi mouké, bah tu vas mona qui a honte mais toye vraiment. Vous pouvez savoir que chance, vous pouvez savoir courage quand des bon liker, vos total et vous pouvez savoir courage tu es dans la biloko et il y a bien. Je sais que les gens vont dire nanana, mais bah sujet to ko bana ko aborder ngai na bino et longo donc et ressoura vraiment ébélé. Donc sans plus tarder, les lots tokolobela donc on peut sabino 5 choses oyo il faut ça là ce que vous avez dessus ce que vous avez déception donc on peut sabino ka 5 émission to lobela on a lingala tozo lobela vraiment na lingala na langila na muna on a biso nazo sala ngo pour la communauté congolaise na biso. Nabi ke ba genre émission et koti nanu mingi te mais nabi ke kokota. Boluka to lobelaka makambo est très important et ko baksa en plus na vie na biso, c'est bien, on peut parler de la polémique oyo boya sali boyo oyo boy, c'est bien bon. Mais il y a d'autres émissions, il faut tout ça la lora ba genre émission savoir plus boy pour baksa un plus. Non lo ba trotter. Merci beaucoup. Voilà. Courage au bopé ça va ka bo s'abonner. Merci beaucoup. Nabi ke boza vraiment wana à votre poste. 5 signes où on a sabino naba o bayebi naba o pe bayebi te. 5 signes où ko songo makasi soko zui déception na bolingo surtout na bolingo donc on a le beleza ils a vraiment na bolingo oui on a le beleza na bolingo non next time na ko le beleza soko zui déception na musala na famille na entourage, na business et tout. Mais on a le bela uniquement pour na bolingo. Donc aborder vraiment un sujet belé. Voilà. Il y a les bosso, ceux qui va décevoir yo. Moi si to mobile. Aujourd'hui déception. Et là quoi les bosso, oyo yo, okoki ko sala, accepte la situation. Oui. Accepte la situation. Et là quoi
et salama naturellement. Déception est là en montagnons. Oui. Ndima que je suis dessus. Ngai. Ngai maboyinga. Ndima ngo soko ndima ngo accepta ngo omona ngo normal. Eza ngo la koka abiki azakane na makolote. Ndima ki koka nae. Akomo mona ngo normal. Donc soki ka o accepter que je suis déçu. Oko surmontant oui. Eza eloko ekomi déjà accepte la situation. Kolobate ke nzambe oka ngai nde ba décevoir ngai. Kaka momba lolo non dimate non dimate. Oui, accepte. C'est normal. Yami balé parce que tu ressens vraiment temps et belé tinabi que ton abino ezaka vraiment précieux. Ton abino ezaka vraiment précieux pour ngai. Accepte la situation. Soko za na big komaka. Komaka anytime on se retrouver que non aux huit déceptions moko. Bandaka kotanga to vandisa na mutu oromona eko sungayo. Yami balé plaire. Plaire. Boyebi maya misu ezali eza vraiment médicament moko munene pour na âme na biso. Il faut lela. Et surtout nabi ke bolingo sala pasi so aux déception surtout ya mutu oyo lingaka. Nde to benga déception. Pour so linga mutu tata décevoir au mona ngo eloko te mais soko lingi mwasi to mobali o linga makasi mais décevoir yo akebala quelque part okutie na mwasi to kutie na mobali asali obiloko moko bodon oza vraiment déçu na mutu oyo oza na kati ya mutu o azana kati ya motema na yo. Ça fait très mal. Mon frère, ma soeur, prends le temps de pleurer. Oui. Congolais, je ne sais pas, africain. Ceux qui m'ont lela, par exemple, le matin, ceux qui m'ont lela, t'es pas qui ça lela, non. Vous savez que kolela, dégagera douleur. Kolela dégagera vraiment douleur. Plaire. Ce qui s'agit que quand on a chambre, na yo, prends le temps de pleurer. Lela, oleli, tangi sama ya misu. Lela vraiment tu le temps pour se sentir que non, na se défouler. Na yo moko mona ke soko leli, on se sentir pépélé, on se sentir défoulé. S'il faut prendre le temps de pleurer, plaire, je te dis. Lela, ma misu erezo bima, ozo misa ma misu tu te défoules. Lela, mais kolela comme ça la mabete. Kolela point à ce que au comme oh, estomac so salanga passi. Oh, ni ne so salanga passi. Vraiment, ne prends pas vraiment le temps que la kosala mabe. C'est dans. Oh, là, que non, oh, leli na point au monde que non, on a mis ça la mabe. Oh, estomac, oh, nini. S'il vous plaît. Bon, salangote. Lela na yo. Mais kolela te na sens que oh lela oh comme tu n'as pas connu ça la mabe lela on se sentir défoulé. Yami sat. Prends le temps de sortir. Mingi ba monara soko zui déception. Te fo omi kangamaka kanandako. Il faut ça la kaka boy non. Oleli et sili au popoli ba sapatu. Au popoli bilamba. Mais ça wa mutako na vélo. Et na vélo popoli bilamba. On continue marche. Oui. Aussi si collé là. Ok, prends le temps de sortir. Bima libanda. Soko linga paysage. Kende na kota la parc. Soko linga ko mona banzete. Kende tala banzete. Soki olingaka benga ngoni. Donc prends le temps de sortir. Zalana baninga. Zalana baninga. Soki moni que non loko naibi que non et ça là que non na se défoulé kende. Mais comme melande masanga te o langwa ko ça n'importe quoi te o mele soki loko moko mabe non. Bima se défoulé. Prends le temps de marcher. Tambola. Autant de distance, on a tambola 2 heures du temps. On se défoulé. Kende talamai. Bato bazara pembe na mai océan par exemple. Namboka mopaya bon je ne sais pas. Oko keno na parc.
okokendo na ba mall par exemple, okendo place babetaka ba game wana ba jeu wana na ba plaza wana ba Simon Plaza wana. Ok, dans place moko omona bato baza ebele, olingaka match kende na ba stade wana tala match, olingaka musique oza chrétien kende na ba concert chrétien ozokendo bima ozobima, prends le temps, zala propre, olati bien, oza mwasi. Mingi makanisaka soko oza déçu, soko oza déçu, il faut otika soki salité, donc moto nyonso va comprendre que yo ndo kozala ba otiko décevoir yo. Non. Non. Au contraire, yo il faut ça er oza déçu wana. Mon toi comprendre que oza déçu. Soko tchaka créer non kitoko. Soko lataka bien, lata bien. Lata bien, tonton lata bien, tonton lata bien au bois kamina yo au chisu kino kitoko, make-up no bien. Bima. Kende na concert. Soko linga ko tala ba amina yo kende tala famille. Prends le temps de sortir, ça va sortir moko o ko longolo no makanisi wana. Donc c'est ça, au moins on peut se sentir vraiment défoulé. La quatrième de chose, prends le temps de parler avec la personne. Oyo moni que non, azali omoni mutu oyo azali mieux placé. Ozo akata ko partager ba problème na ye. Ozo akata ko solola na ye. Solola na bat oyo lingaka. Bat ope ba lingaka yo. Ezaka mwasi to mobali te. Okoza na ami moko alinga ko makasi, okoza na bandeko moko connaissance moko balinga ko makasi. Donc soki yo ye ou bien soki bokutani bozo solo, tu te sens à l'aise. Et ezala ba mi mususu obiki yesu ki na bengi etoko seka benga mi na yo wana. Mais tu n'es pas obligé à kobetele likambo kotani nango. Tu peux le dire ou ne pas le dire. Donc oza obligé à koloba ngote. Soko moni que non, tu te sens que non, je ne suis pas à mesure, il y a que télé mamunanga nyonso. Oui, c'est bien. Comme ça langote. Comme ça langote, ko betela été. Mais soko moni que non, atena ebiseka na se défouler, yebisa ye. Au moins soko zana na bateau bolingaka. Tu te sens à l'aise avec tes amis, avec tes frères, avec tes sœurs. Boza wana bozo beta masolo kala, bozo seka ba cousine ba cousin. Donc mon nyonso oyo mona kaka et à coquille en tout cas vraiment ce tozanaye dans bossa mambébélé. Prends le temps de parler avec lui, avec elle ou lui. Bosololi, bobetama solo akala, ozo senti bozo seka. Il y a des amis, ceux qui bobengani, boko sa ta 2 heures du temps na téléphone. Bozo betaka masolo akala. Oui bien époque boezala kaboy. Oui bien époque boezala kaboy. Donc bozo attend ya ko solo, on se senti que non, au solo luné, on se senti très à l'aise. Fais-le. Parle avec les personnes que tu aimes, qu'ils t'aiment aussi. On va considérer kayo, on va y baka valeur na yo. Solo la na bango. Ok? Solo la na bango. Obi que non, et qu'on ça la bien. Ce qu'on yoka musique, prends le temps. Ya ko yoka musique. Ce qui au komaka. Olingami kokoma, quand tu écris, tu te sens à l'aise. Comment? Et on s'en bien. Fais ce qui te semble bon. Pour ne que non, déception amoureuse, c'est pas facile. Soki moutouana, alingo le sous-souté. Ne force pas la vie. Qu'on force bolingote. Bolingo. Luka moutou alinga yo, makasi koleka yo moko. Moi, ma mère m'a dit une chose. Abisinga bibibiche. Au monde la vie, luka mobali alinga yo 5 fois plus que yo moko. Oui. C'est bien, yo poko linga mobali, mais mobali nde il faut alinga yo makasi oui. Pona basi onga na yebi. Biso basi mibali nde baya ko linga biso. Oui, biso nde tokendo linga mibali te. So mobala ye vers yo, c'est kalingi yo. Mais faut constater que oh alingi nga makasi oui, ozala l'aise. Azala mukuse. Azala munene. Azala mukuse, libumu munene. Azala soki kaka lingi yo o biso bakina to baka craquer ngai. Oui, ozala l'aise. Ozala l'aise. Au moins ata mobile wana aibi no valeur na bikeno moi na ngai o te ye azali qu'il faut la garder. Mais so ozana muto bi valeur na yo te. Ce n'est pas la peine.
yo comment revendre na montu oyo alingi yo te aibi valeur na yo te soka décevoir yo ake cela veut dire aibi importance na yo te ezala mwasi atiki yo ake aibi importance na yo te tika ye akende soki porte à gauche ekangami ya droite efungwama eza bongo loi nature eza bongo ye akei nzambe apermettre akende mpo mutu mosusu akoya oui donc soka ye okomona ke non tu te sens défoulé en tout cas faites ces choses eloko asuka on a nina souligner nayebi ke émission eza numéro 1 eza émission vraiment ya liboso oyo tokosolola yango togeda na babone ya Bibiche Mbombo officiel eza vraiment nayebi ke so bosepeli nango botya vraiment balike ebele mpo tozwa mpe basujet eza vraiment ebele tokoaborde togeda na bino eloko asuka eza prends le temps d'abord ya koguérir motema na yo oui nakama bato mosusu ozwi déception ozwi problème na mwasi to na mobali na yo après 2 semaines yo na bakoma mona na mobali mosusu non siko olingaki moto wana te badécevoir yo oke moto mosusu oke olinga ye après 1 mois 2 mois bamoni yo okomi na relation moko boye non siko ozalaki sincère te envers moto wana oui bato balobaka pota bolingo esilaka na bolingo donc so mobali aboyi yo il faut olinga mobali mosusu mpo olongola pota wana plutôt non bo basala bongo basala fausse affaire oui soko osali bongo osali fausse affaire oui prends le temps d'abord de guérir ta plaie soko omoni ke non déception wana ezalaki makasi ezokisi motema yango omona moto mosusu akondi moto mosusu pasi na motema moto mosusu akitekeni mama prends le temps de guérir ta plaie soki il s'agit ya kosala 1 mois 2 mois 1 année 2 ans reste là okoriske osala choix ya mabe oui okoriske osala choix ya mabe parce que olingani na moto après 2 mois okilinga na moto mosusu donc eza boza na ye pour olongola souci ya o wana pour guérir potana non pour guérir la plaie de la déception c'est prendre le temps au moni temps to pesa temps longtemps parce que temps nde et guérisaka mitema na biso mona avec le temps osaki na bolingo moto wana ekomokita après quelque temps bolingo esili okomomoneka motu normal eza mpona nini parce que tu as laissé le temps botika parce que bosala choix mabe olinga na moto après 1 année après 3 mois après 6 mois ok na moto mosusu non donc olinga kaka pour prouver yango mona bato mosusu alinga mobali ya liboso bakabwani ya mibale bakabwani baboti ya misato a se retrouver 3 4 mpona nini aswaki na motante prends le temps ozo courir derrière motuti ozo na sima motuti prends le temps de guérir ta plaie ok soko guérir plaie na yo yo mo se sentir que non vraiment naza vraiment guéri en tout cas vraiment je suis pratiquement à la fin on a 5 signes 5 choses plutôt oyo okoki ko guérir pota na yo soko za déçu debi que basi ebele ba kutana ba déception mibali ebele pena ya basi en tout cas ne prenez même pas le temps ya kosala ce qui n'importe quoi bolanda kaka 5 choses on a ebsibino petit à petit on se sentit que non tu t'es défoulé on se sentit que non plaie wana et pota wana et kaoki nzambo otinda mosusu donc soki mosusu ake mosusu akoya mais prends d'abord le temps ya kosala makambo wana et puis on mixe na prière soki omixe wana prière ofandi boye wana siko spirituellement nde oke kotuna nzambe pourquoi tokabwani na ye eza bitumba na ye te eza bitumba na ngai nzambe pourquoi na okutaka na déception mibali wana na cadre mon spirituel parce que biso awa na Bibiche Mbombo officiel toza ba chrétien na chaîne na biso o toza chaîne na ba chrétien malgré tout ça ba émission ba wera ba jibe eza actualité parce que ça musala na biso ya on a ba analyse na nga ba balandaka nazora toujours ko pesa ba tout temps ya ko luka toujours nzambe ya ko na souligner kama mo nzambe na kati po yende akela biso
Donc, on doit ignorer ta ébinzambete. Moi, je parle toujours de ça. Dans ma conseil, dans ma paix, ça na si tarabatu toujours. Dans ma mbranzambe. Si on que vous êtes déçu spirituellement, oui, prends le temps d'abord de prier. Mais pourquoi vous êtes déçu? Aux première déception, deuxième déception, et c'est répété. Mais prends le temps de chercher Dieu. Tout le monde. Donc, on a fait un sujet moussous. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, merci beaucoup. Bon, s'abonner massivement. Makamaro solo là, ils ont vraiment aimé. Toko solo là, na émission na biso savoir plus. Merci beaucoup et je vous retrouve next time. Bon, s'abonner massivement. C'était la Bibiche Mbombo Plasma. Merci beaucoup. Bisous et bye.